nyonso balandaka biso na www.nj4 cadence info promo nera to sepelisaka bino na boss na biso Pati Libonas motema ya Mama Sandrine Mbala. En tout cas bambote belé lelo émission neto mesano sepelisa bino na nj4 to beta vraiment lisolo ya bandeko na biso bana poto ndenge ba se comportera soki ba ekine ko abiser confesse na ba jeune fille na biso ko linga bango ko linga ebo atiki yango biso tellement to mesana ko sunga bino ko lakisa bino ba réalité ki ndenge pasaka na NJ4 www.nj4 Cadas info promo tozo betela bino no lisolo to expliquer bino ndenge masonongo ezalaka yango mokola loto yambi bino boyebie misupe na poto bayebete mais ayebani partout na kombo ya zefondo mona poto akala mona kina kala. Donc il est vraiment ayi masolo ko mekape ko expliquer biso lisolongo ya bandeko na biso bana poto zefondo malos comportement na totuna kipe aza invité na biso du jour à lelo to tambola kipe na micro na biso NJ4 pa ya Junior Kamba tozo ki ba image na bandeko na biso ba pesa ki ba point de vue na bango concernant ba comportement ya ba jika ndenge bazo se comporter so ba congé na kin ba bêtise bazo sala yango naza ngamokoti naza invité na sans plus tarder toko yamba invité na biso na kombo ya zefondo malos mona mateta solo akenda ba poto aya binomo boyebi japonais minga olobelate pasteur évangéliste mona Londres solo mona Allemagne. Sans plus tarder na koyamba bongo invité na mokolo malelo zefondo malos na rotel parce que faut qu'on aurait invité na biso zefondo malos azokota zefondo malos bana kin bana mikili ya www.nj4. Bonjour. Ok, soyez les bienvenus. Merci, comment je suis ravi. Merci de vous voir. Prenez place. Merci beaucoup. Merci. Ok, bana www.nj4 bon vraiment invité na biso tozani na plateau na biso maloko malelo zefondo malos ngana yebiye bino po yebiye lelo to beta lisolo mingi vraiment ya comportement où il est quand la badjika nous so ba otimi ki ba yeneng ba biza confesse na ba jeune fille na biso ya kinawa. Bonjour papa. Bonjour encore une fois mon frère. Très bien habillé. Oh, merci encore une fois. Merci. Zefondo bana poto ba Orlando boss na ngai Pati Libonas azolanda yo. Problème eza si je na biso mokolo malelo bande ko na biso poto ndenge ba kendaka mikili ndenge ba yaka kin pardon ayekin alingi jeune fille morobo asaka natiki alingi na mama kulutu alingi na mama leki et tant que responsable moi na poto po kenda poto zongo tambolo ko betel solo bando balando po na yo comportement na et tant que responsable au monde ngondengeni eza mabeto malam. D'abord avant la banda nako saluer na nous Pati d'abondance pour yé na zaki na poto na zaki na précisément non na parité na zaki na ye na mboka mbobo banyanga bazara mingi kuna na mikili babenga ngokome oya pona piringa ipenza do ayamanga pe bien. Donc d'abord ba salutation mingi pa na ye n'est-ce pas bien quoi. Donc madame naye ti ava balana nayebi ti tokena fête moko na Chartres. Donc il y avant na Chartres avant na Chartres na Chartres pacha ya manga kitoko penza to sala penza to ya mana makasi po ba vie ya musika ya longtemps. Donc ba mote mingi pa na madame naye na libotane mobimba na bo sente présent bana créé. Donc kalatro mais nazoye ba rappel yali. Bon na to ko balandi voilà lisona biso za lelo tozo beta lisolo bana poto parce que site na biso www.nj4 cadence info promo to le ba vérité yo posa ta vérité au fond dans la poto tamola mo rebelle tozo ba lisolo ba djika ndenge bayaka aye aotimi kilaye abimi na mona mama leki abimi na mama kulutu. Et puis, toi, balaye, ta tiki PM suna, plamedi, na kati albumolobata, ndika kwa tiki na plamedi, vedi, atiki na zemi, ake na eke sa maram, ne ba benga changer numéro, étant qu'il est responsable, jika, prêtre. Olobini, parce que bah, j'ai mingi bino pe ba bosali kombo la matete, puis bo bimara, yo pe, ozamo kon la kati aba na poto, olobini. Na oloba boye, omoni, bato bazo uta poto ba masa na biso ba na mikili ba na mboka awa conseil na pas na bango za mingi que non ba prendre conscience que non mboka za mboka na bango
to boyite ba bolingo za nango po vie aussi ba passe yango ya mboka oyo yakini mais conscience na bango bazo yaka et était ya bango kete non ezamboka na biso to linga to sala bien pour na bana wana pour na futur na bango parce que ti tozo tia bango bazemi tozo sundola bango oya boye okangi bapangu soki 5 soki ndenge nini tout ça là ils apprennent à honorer biso bana awate et en plus surtout oya saki aza na copain na ye baza ko évoluer yuta oya awa obete ba kayu zumalar na yo yawa olingi osambrier les obébisa mingi ba na biso Kinshasa. Bon, d'autre part pe na connaît pe bango te na ndenge nini parce que biso pe awa faut tout à ndenge tango ya pesa ko évoluer bana pe biso awa comme le koso mingi complexe ba mona no beti ba biloko no lati makasi donc tout ça là na o lobi wana eza inclus donc bana biso moko ba comportement na bango ba manière ya ko vivre tellement so la télé na bango et la télé zo compté tout ça là c'est vie par manque ya possibilité ba manquement ils a tellement trop na bana moi ça mon préféré abaka lokolo parce que ça lingi po zo moi chweke siko et ça là que ils ont bisa bena bana biso moko donc to zo poto to zupe biso moko pe bana mibali pe awa na basi na biso parce que faut pe biso moko pe tout ya pe ko encadrer bana ngo ya basi ya biso boso biso mo tout ça ko encadrer bango bien te vine pe tambola mboko za bien te mbongo zo mona na batu misala penza boyebi kaka et ça là que mutako ko supporter copine na bien te parce que copine na ça ni soki jika moga yi copine na ça ni mais c'est péché pasteur Edouard Alobara pasteur Edouard mon allemand na solo na madame na maman Rose abeta ali solo ngabi c'est péché mon nzamba ko se comporter bon te wana évangéliste Félix na allemand ya Alobara bongo mais yo mon nzambe et puis aux responsables ata mon aux responsables pourquoi au moni faiblité mutu au sala sko kota na au mon c'est pas bon étant que responsable na ezamalamu na ndengo lobi na sepelepe mingi mais na loba boye motema mutu zane nzambe neza motema na yo moko mutu ata pe na ba pasteur atapé na pasteur ma BP sanga pour tous abattu tous abasumuki 3 fois 5 qui fit Jésus-Christ nous tous qui sommes là même des pasteurs nous tous nous avons nos péchés alors les autres dépendent ça ba kamoko les autres dépendent na batu na mutu na structure à mutu nous super oya pe ki na ya bon ngaza ko investir na ngana sama kamunanga nous super oya pe abali pe na Kinshasa ami pe moso na poto ozomona ça ba kamoko ça ma be mi po na poto pe mabaya pe zo ku famille na poto même moi c'est un qui ne mikili Alexis Bizarre tant mutana oya awo awsala ni yobana ngo fali toma ko tâtonner ko chuchoter toma tâtonner donc pour yo sabala ki na été de mobala ko luka place na chalo kolo pour azana mwasi mususu bo mona asente yo yé au sente mo na bato au sente mo zo na poto au changer numéro wana zane ba conduite moko oyo ya malamu te na biso batu tous à la paix respect tous à la paix ba responsable en vraiment tant au tiki moi ça va tout bongo ils ont ni que changer numéro il y a beaucoup la maman na ndene nous sommes za ba faute mo oyo ngazo condamner mingi ba faute na basi na biso moko donc ba fille yo Kinshasa basi yo Kinshasa légèreté mo légèreté za makasi ya za mukete za nde makasi za makasi par rapport à ba manquement mebele et ça que moi ça préféré à jouer sur 5 gares 3 gares kuna zo moi 20 kuna zo moi 15 so ezo baby ça na comment dirais-je soit couple je baby ça façon structure harmonie tout ça là et ça la que structure les amalamuté alors d'où oya poto tant bino bozo yaka pe awa boye ba kete non ezamboka na biso ezamboka moko photo no to honorer pays na biso to linga raté to linga to zabana mboka to linga raté na ke Kinshasa pona na ke ko saka nanga na ke oye zo saka na ba fille ya Kinshasa yo zo mona ngo bien mais les foot nango pe ali or entre temps yo sala bongo ba fille wana moi pas bala bien te yo o laisse tomo le sopo oye na bilambo la ki opesi ma bilamba zumwa ba doloro ki nango o faki mwana wana suma atali et pas garçon na ki na zo abongo te ah do se que na tsanga lokolo to tant y pas na yo pesi sous par contre le mi ki lo bala na yo alo sundeli mwana bato tu vois babiloko wana photo ça l'effort nango bala mikili en tout cas nazo ko senga na bino vraiment
tous en amour à pays nabiso. Merci Zéfono Masouleze Beyote Robot, merci Zéfono Malos, mais ils ont dit que mon nera biso tous en W na ni na biso ya 1J4 to tambola kozwa pena makambo solo to pesa bandero so bazami ki la poto to tambola ande to tambola ne kolanga junior kamba to kina na commune Lemba na commune Limité plutôt to mona pena mona poto moko boye Landry Ndongala a honoré ndeko na biso mo ya mwasi ya kin aye penda lingie sincèrement luki ba famille abali pe ba sali civil on a dikanisi ala bongonde penza esenga nde sala bongo parce que bongonde ezo sala fierté ezo sala honneur na lokumu na loba ya pays na biso donc en tout cas wana penza en tout cas Landry Ndongala vraiment na pesi Landry Ndongala mbote belé, félicitations encore une fois. Que les bons dieux aussi vous bénissent. Moi, si vous avez na kisasa awa, oya yo moko mboka na yo, ok na yekuna. Moi, si bien Landry, azala pena, azala poser et puis fidèle que zana mobile na parce que pour te marambo belé. Vous comprenez? Ils ont lobby, au komi lobby, au laxi bizaleli. Pour moi, il peut te moni bongo. Parce que ya pena kini awa, abali akena moi na mikili, moi ça komi kuna a changer les faces. Donc baspe awa o bazoba la bino temps bozo kene pe kuna boza na manière façon ko vivre na mobali na yo na nenga kini ko kopi ma poto te soki o kopi ma poto et risque qu'un jour yo o boya mobali na yo o 400 mètres ou 500 mètres et ça la passe. Merci Zéphone, moi na poto kala Zéphone idéologie toujours na évangéliste ça pas sur mot évangéliste Félix moi allemand na sur mot pourquoi pas c'est bakonde alonga nzala c'est bakonde alonga nzala yo yango Rigel Kabongo Choco frappant babi chombo so mikolo ezab na okufa tellement charge sili donc Rigel Kabongo Choco frappant ba chombo to bika ndenge sala maka jino kamba leli dadi jazo la pa leli Zéphone Malos mais bayaya yoza papa oza jeune oza na catégorie nyoso bayaya to leli tara bayaya to luka vina so na passe na bible de vous 1J4 cadence info promo ne to misana ko luka awa bayaya bazolela ba momi na biso bazo botola bango yo tanki noko yo ngala benga ko député yoza parlementaire ko tara makamunya mutu nyoso so kazali na raison okolobela mais tanki papa responsable ya prêtre ne biso banoko bazolela bayaya concernant baya miki bazozo ba chéri na bango na bilo mora bongo conseil nyo pesa na bandeko poto surtout bayaya moi abomi abani na momine na pasi mais ya mora utimi kilaye appeler kabelo appeler nini ayele moi verni moi nini ata yo moro vraiment papa yo lobela biso na oloba boye encore une fois ça passe mingi parce que ça passe mabolingo ya toujours passe bamasa au bozo ya kalamboka au bozo ya confesser soit ko se défouler parce que ba kayu pa poto bino boy biga ne salaga tant comme ba koto yo sala ke no mam pepe na pe mamuke na zo moi chéri mais ce que conseil mon on peut ça moi chéri on zate bando ça o bêtiser ko kota partout yo zo encourager no bana poto bien non faut poser mon poto na ko encourager les maltais parce que ko encourager mabe zali ko botre sous mabe de toluka tous à la bientôt bon ça pour lobby ma belle à la tête en fait c'est quoi naza ni contre ni pour parce que naza qui kuna et puis naza rappel awa na ba difficulté awa na ba difficulté kuna na bi ngeni maman ezo kendele en fait c'est quoi en fait ceux qui netinga nazawa naza exemple typique ou exemple mo banal naza na copine mo vanaye mo timi kilaye aboto dinga petit wana siko na kinga mwana mobali na pesa faute na moi mwasi bon na ndenge nini parce que moi singa na yebike nazana mobali nanga soit futur nanga ou oyo nazo proposer un jour que to sala foyer to sala foyer to bota bana biso to sala vie na biso alors d'où quand na tamoko boye jika mokaye embryo situation OK na yo donc de nous surtout aux aina jona wana au bossa nango OK les support au mona ikabelo binango yo kabelo au mona moi kabelo moi basket moi lamba yusuko au Panzi Garde. Donc d'autre part non peut savoir la pote faute si on peut savoir la pote faute dans sens nini papa c'est pardon s'il vous plaît c'est ça mais tout ça dépend d'autres mais ce qu'on peut savoir la pote faute par rapport à quoi non pas c'est faute par rapport à nini ce qui c'est que yé alingaki mwana wana alingi fille alingi mwana mwasi mwana mwasi wana
azuta osona na mo poto te que nonga na zaboye na sana copain na ngamoko copain na tout ça fitiri oba na yi ayibiso mona mobali yo siko mona mobali ce qui mona mwasi azoki courage ya biso bongo automatiquement olinga fi on a te na normalité esengi bongo donc parce que faut eza moi faut moi poto si mais la poto pena zefondo malo sa condamner bino bana poto zefondo malo sa condamner bino que faut spécial à bino parce que to continuer zefondo a condamner bino à suivre non tu comprends donc bien OK. Alors d'où maintenant ce qui ngai na mo poto na ye awa na ye na biki garçon wana alfana mo sinayi parce qu'on a lingi mo sinayi na abimé ba faute ndo to ba faute grave yango wana pour na timikili na ye na moni fille moko boye bon fille yango na biki no alfana na soit Derrick ou Émérite Mayalos ou Adonis Mayalos fait c'est que mais petit on massa zefone mo gaye atimikili mbamba moko du coup boye petit a changé de côté donc à mon avantage kuna so ala nanera avantage menetre bisosko to sanga bomini ko laba na poto benen siko défaut ezali que moi c'est andasika maye chola moi c'est on a défaut ya mokili parce que au commencement était la parole ça metango akelaki moi si ala saki yo mobali pongi olala ki pongi nzambe a de côté yo akeli moi si alors moi ça mona ki liboso. Donc basi baza ba maline on a benga ba maline donc na moindre faux pas yo tinda kene wenze mais na kuzu bagebete biloko to bien on sala maka moi biloko ni biloko boma to biloko ni donc biloko wana biloko mo oyo et sala maka na mokili de ça biloko ba réalité mokili yango moni ngaba na ngako melambondo te parce que na melambondo na kufanga moko parce que mutaza azan net parfait azate donc bana poto faute na bango zali eza peza mingi eza nini eza que non voilà vraiment place ne esenge bande ko bina balanda biso na injikato balinga masolo au point ngonyata bana poto ba yoka ba faute mingi zali tant que surtout ya bana poto ba faute bana poto bande ko tolanda donc tant que zo na mboka na zana mikili na beti voilà na beti kayu na ngai na moni ke be stress bon na kina ke so mon pépé tango kiti na mboka tango na mboka na yo d'abord honoré na mboka yo komeli yango okomi honoré mboka na yo honoré basi okuti na mboka na yo et puis kolingate o bana ko détruire bana batu et comment ba faute pour ça ba faute tant yo pour la destruction. C'est comme si tu allais vivre dans mon tête surtout que les biloko on ça dit quoi je sais pas là vraiment là aussi de part et d'autre tu as raison donc et ça va me sous babotami na be on a 18h basali banani babotami na 18h nan expliquer non 18h expliquer non 18h donc tant abotamagi il soko mboa ce qu'on a sali grâce n'est là OK mikili ce qu'on est kaki net batu botika na kin opele so baleka ke pe musika ce que yo mantika ke yo osomi siko osomi mapata de bango ba loko yo ce international siko babiloko wana na mona ngo mingi na bato yo o na biki bato na 18 donc na loko te na ke mikili ce qu'on netika danser na komi danser pour na mikili eza ba faute mo grave. Donc il y a pas faute grave. Merci, c'est fond de moi la poto, c'est fond de moi la kin partout à Tambola. Bandeko boy kin des fonds na Sidgolo. Mais avant de continuer une émission na biso na www.nj4 cadence info promo nengera boss na ngai boss parti libonda salo baraloba ke bola na rave ba information solo na kati ya www.nj4 cadence promo boza décider. To Tambola ki pe to zo ki bandeko belé baloba ki pona ra sujet to débattre lelo to linganga na to landa bandeko poto ba landa ba fio to zo ki bandeko balobela ki sujet na biso moko na poto rozonga. C'est parti avec cette image. Play à suivre. Mote Makaku. Oh, Mote. Santé Boni. Santé PPRD. Bana mikili ba otala yo lobini. Bon, bana mikili ba otala na Hindu Sarara bon. Na PC secteur na bino bana poto toujours NJ4 l'ibonance idéologie yango vérité un jour à 4 jours. Na PC va Hindu ça non c'est la petit mois bas d'hiver. Nangala ngele kelinga la mola agrika kuna bas d'hiver ça veut dire quoi madame Azato bien. Bon, te madame Age Kayu idéologie madame Age Kayu
moi idéologie nga koto tellement na Palestine au monde a enfant donc moi oui ça pour les enfants ben biso bana vraiment sentir bana vraiment donc babogar quoi voilà donc na indusa ndeka tolobaka les enfants d'abord nde bango na nord ba pesa idéologie biso pe koto idéologie un artiste ya bi valeur à ba petit ya mon on sala ba petit ba divé po bango nde baza idéologie lobilo yango na CP na moni NJ4 elinga na kati ya Palestine et puis émotion les kinga ba kuta na bien ba divé et puis gondo pe na idéologie pe na ki kokila ba bimelinga na kati ya ki kokila donc na kati ya makambu vérité nde yango yo NJ4 makambu yango yo bon na ebite position boyo so bopesa indusa nini na NJ4 masolo na biso ndenge ebigaka c'est masolo ya bandeko na biso poto ndenge bayaka na bakina wa kozwa bandeko na biso basi atu ndeko na biso mwasi abimi na atiki ya balite tant que artiste muta idéologie muta indusa idole rosa nini bon nga na indusa toko telema na indusa na mais mafufa aussi kate ma fond kate toujours na attention voilà donc na idéologie na lelaka nango mabe na lelaka na bandeko na biso mikili mabe donc excepte na bana poto NJ4 toujours idéologie vérité za escalier dans la monoko escalier côté nga na palais pour le côté za censé courir au dieu c'est bon courir ben na ba petit balé na moni escalier na palais donc quand on parle escalier donc un jour à 4 jours NJ4 voilà boss bonus madame Sandrine Mala ah excepte na madame na biso maman Sandrine Mala vraiment ya yo yango en excepte na kolobelaka bandeko na biso ya poto na idona indusa babomaka bandeko na biso ya basi ayana ba jeter makati ya kin moi sur la poto jeter moi sur la imwa avec jeter mebele moi forme moi matame epesi indusa est-ce que ndeko na mwasi ona kobala yo na ye na kozwa na kokeno mikili suka nango mona chepwa atiki ndeko mwasi na ba prise en break en plus plamedi le msupe na ba ventre banini au monde appelle donki ayaka lisusu te enta bande ko basi ba commence ba AVC c'est pas t'envoler mais ba petit on peut bango mo bazo so pas boule condamné ban poto par rapport à quoi ba petit na biso pa kini bango mo peut ba complexe ba complexe belé ba complexé te ba complexé te na idéologie ya pesi je t'aime mais yo scroquer yango to monaki ngala monaki moko Landry Ndongala devenaki na idéologie à Luli et puis venir à Bali à confirmer tina ba komi na indusa donc il na poto solo ya solo donc moi na nzambe quoi po bango tu bazana baba na miki donc moi na nzambe yango mona indusa bando na biso mi Bali o bazana ba non state partout ceci c'est là donc libana mboka kaka donc libana mboka so boye na kati ya kinte mo webi kine miando tala mona na beta badi va ba petit te mo webi kini miando donc voilà na idéologie scroquer bandeko mais ça vient mabe yango to senga na bino na indusa donc soki boye ba confirmer loko Landry Ndongala Landry Ndongala ça penda sérieux so baye olingi mona batu zo penda ça penda sérieux quoi sérieux talaka bolingo baraka ba misu batikali ba AVC point ligne na rosela petit misu orpheline de père et de mère mais après c'est surprise c'est les ba problème donc yango mon to senga na bana poto NJ4 idéologie yango yo faut voir ko découvrir ba vérité tina ba kata ba Palestine de faut na ba vérité tina ba kata ba love ba vérité tina idéologie miando et puis la kini miando à haut niveau secte à partir du bonus yo moko mona idéologie dans l'andimaki NJ4 tina kata Palestine na idéologie ka tolo mais fufu peta evo balson maman ba na poto ba mona passer toki déjà na indusa na mona ba badive fait torali sous moi dimi po oko pesa we pesa ya Faustin Birindwa la petite miando to so su ba plamba mamu toni on singa kana bana poto dans la idéologie donc il souci à trop donc faut boyaka bosire bandeko na biso basi en tout cas balier yango mona opesa mbote na bato na biso lokola Riche Minimbu donc bango pesu bana indusa mwana nzambe Minimbu voilà et ben Riche Minimbu donc yé moko boss parti libona na Iget Minimbu yana Cédric Minimbu voilà idéologie yango wana yango mona osengaka soki boye kotoyo soko lunyi ndeko ya mwasi kokosa ete tango yo siré ye pas pesi bolingo en tout cas il faut ko balaye bino ko mona idéologie o ngemeza bangeme futuka o mambo faso yayi merci Makaku artiste solo bana kin bana poto bomoni artiste Makaku o bolingaka apesa lika idéologie ndenge zalaka na NJ4 boss parti libonas mama Sandrine boki conseil ndenge ba pesi bana poto en tout cas so boye mikili boka so boye kin boka na voix normal parce que bana reçoit basi baza bana na bino za to 8 mois na bato sakana pokei ezalaka te moi conseil
ça la bien en tout cas ba mbote bien là-bas na poto pourquoi pas na pasteur Daniel Lutonadio famille Lutonadio na poto kuna ba mbote belé à suivre. Il mote Pamela. Bonjour. Pamela na lisolo na biso lelo concernant Badjika ndenge ba ka so oti poto. Aïe, alignement maman Kouloutou, alignement maman Leki, tant que jeune fille, jeune maman, pour nous, c'est comme là on a vu. Non, t'es comme là. Copine, plusieurs fois ma copine n'a. Pour nous, conseil européen, c'est la bande de Kobalan, la bande de Mboka. Donc conseil n'a copé ça. Donc d'accord, le bandit, ma jeune fille n'a pas besoin de complexer. Pour moi, mon camarade n'a pas Tolanda mobile, tina flat hotel. Donc à le basala qui écoute ya nyongo. Akenda nyongo tellement siko ezaki ka kete koyeba ko timba pe asimato ya na mongo to landa epo chika ngo paza reconnu na tanga ko mwana mateta mwana mongo to kenda pe e koma pende ya mvuya ke ba senga pesa mbongo ba jara biloko aboy donc ça sonda longo la $20 kuta pesa biso te intervenir à mutu sonda neto ya kika mwa lo yenge bongo ndo abimisa ki apesa ki mais na eba kité ceux qui va se préserver qui ou pas donc yango des problèmes donc na pas na mona yo ka bazana ba maladie na bango ba ko tikela biso ou to faiblesse te na biso basika nde ba to za 7e bête après le capot on est dans zo ebate conseil européen ça donc ngai conseil na ko pesa ba fille na biso ba ko lenga tempo biloko ka utara poto ya petit na tombola 100 fois 50 fois mo pe ba teki yango pe ba pasombi yango pete ka ba string na bango ba kala ngona mo ba parfait na bango ba pression do ba linga ba sabize na basi nyonso kishasa do ba sakana na bango ba sakana na bango ba jo na biso kishasa pe baza ba vrai jo ba débrouiller ndenge na bango mo chemise po bien soto ko kika toto to ya mo tombola po ezaka poto donc un conseil na pesa ba jeune fille biso kishasa ba jamais complexé ba jika poto ezaka le ko biso na ezaka ba donc ezaka na ko ba neza pays biso pe toza France ezaka pays Congo pesa pays donc na mona ko ba ndie ba refouler na Congo olela anga mo kutumbo ko na bayango meyo ndie ba refouler na Congo olela ndenge mo pe na France ezaka bon to za complexité ke soko aye akomo sakana na biso en tout cas na part na nga la légèreté na bino mo pe moi sur la parfum moi ni complexé voilà confiance ba ya biso ba ya na bino te quoi et tant que mobali bozaka na maloba moko boye ça biso toujours tous à la faible pour ko linganga lelo na boy na taper mota faiblesse na ba parcours na ba moment otozawa na iteta musujo na nga mo $20 a lemba na main ta mususo mo na ka na kine pa na yeta mo $20 mo boye et sunga la ba gens monde ti azushika quoi donc na comme le quoi mo marché na moko boye à cause ça outi poto nga na yakana donc mo abonnement na nga mo boye azwa ngai so na mo posa na nga rodenga ba gens mo ndengwana voilà ex ça bien vraiment ça bien te ngo to lo beatisco c'est pas dit à faiblesse c'était peut-être la conjoncture hein la conjoncture peut trouver pour ceux qui peut mo mboko ngo biso ça mo bien mo ba parfum ba ise miya ka ba ya kana ngo eza ko na primo abordable ah be bima na ngwa ba mike 2000 francs 2500 kuna bazo refele ku tout mususu pe ya koli yango mo ya ba bazo ko influencer bisoti influence pe jouer moi rôle na ba vie ba tout au monde moi parfait on mo na ka ke fois ku putu ba mususu ba reva ngo kaka donc c'est ça les problèmes mais conseil na ko pesa ba jeune fille n'expenga moko tomba camarade na kolinga teke po na bima complexé na vie po mutuma uti poto aye asakana kana ngai po na perdre de crédibilité na ngo si on t'a na mobali na ngai so maladie na ya pesa nga pour rien tam supo na parfait kana string ya osala nga mabe ngai pe na sima na ngai ye awa nga pe na roboma bato bele po ngai pe ba pesa nga pe fona sani na dispatcher ka ndenge zala donc conseil on pesa vraiment ceux qui pe ba jika ba oya ka ba osaka na biso to se préserver ata au préservatif à tous les coups et cause à moi bien so ka makolongulu bon préservatif na lingala c'est quoi et donc capote komani komi batela capote kolata ba capote ça bega en français non la lingala ndeza moi passe prudence et là teli bon ezipeli peni mukila. Ok, merci. Pamela dit vraiment bala poto ezipeli nzoto et bon meli donc wana nyo sera lingala ko bomi batela bon biso pe awa to mi batela pour vraiment maladie za pour so quand que yo ka ndo opesinga maladie ngana okufa te biso to okufa tamu so pe na bi famille na yo boye na kokota pe na famille na opo pe na yo pesinga ngambo ngasko na bandi na banoko na ba mamale na bano yo tikala kishasa osundola donc yo bomi nganga mboko ngala bomi ata 10-20 na famille non alors eza mabe to boya mabe ya bongo po to linga to biso na biso bana mboka to linga na vraiment so me koza maladie na yo ebisa moninga vérité préservatif ya basi eza mibale ezali to lati esa minute ya muke ici nango yo zu maladie biso ko ye na voix normal ezala bien le roi djika na biso ve na biso mikili ayuta poto aye abali mo sine basali civil a meme na kin mais yango de kambu yango des bien so
ça vraiment bon oui toza basi kitoko pe na Kinshasa so ke yo zwango balanga c'est normal mais so ka kozunga ka limbele kaka limbele mabeti ma limbele mabeti Mabé, c'est ça. Donc, vers la biso Landrine Dongala, où tu as benami Kilaya, honoré moi, c'est jeune fille, le roi, madame Dongala. Donc, pour féliciter vraiment. Merci. Donc à Oumela ça le quoi ba wana te ba ya kawana na ba string na ba parfait. Pamela féliciter. Landrine Dongala na féliciter vraiment za mona poto solo. Wa le quoi ba o te ba ya ka na ba libazo rabiso limbele mona string na moi parfait azora rabiso mipiku pour nyo chez aka ndenge moko. Et ça ceux qui pe na kati rouge to bleu na ebi. Et ça na ngo te biso soka biso déjà to passo le sachet biso soka passo là. Merci Pamela en tout cas Pamela nzamba pamolo. Merci. Le O NJ4. Et ça ce que boss na moté Pati Libondas. Na pesi Pati Libondas o landa biso ceux qui na France. Na France na Sandrine Mala na pesi bino mbote. Donc mes missions il faut bosala ngo pour esungara biso. Na pesi mbote na bana nga Geoffrey Bamba Séraphine Moseka na bosente ya na ngai. Ya na na pesa te ba petit na biso lote. Merci Pamela. Bonjour vieux. Bonjour. Bonne santé. Qui m'y a nango. Bonjour. Bonjour. Concernant NJ4 idéologie na toto obeta masolo ya bana poto ne bayaka lakini alingi moi la mon jeune fille batu atiki asakana atiki pour nos responsables parce que zo alliance maintenant via za responsable pour nos conseil européen sani. Donc na vie o bazwa o sala baga ke bazwa na mboka na bango. Voilà. Po ezate u Burundende aya na mboka. Eza yo mo congolais oye na mboka na yo. Soko zo sala on ndenga bien ça va. Ah biso tozo vivre ndenge nzamba zo pambola biso na modèle ya lingi. Donc ozi mwa muke na yo, ozi mwasi na yo, ozi bana na yo bovandi. Baction wana en tout cas tozo sepela lango teza mabe koleka. Donc conseil zakaka soko ko bala na malamu ça va. Mais so ipo ko bala na malamu te osala bobuzo ba wana bosala kaka mais un jour nzamba ko futa bino. Po biso to souffrir na bango awa bino boye, bosali ba aventure na bino, bokei. Donc ça va. Donc pour nanga na sokiwana. Merci vieux. Bon, on a biso a roloba moi le bandenge zalara. Moi conseil na masolo. Ouais, conseil na ko pesa na surtout na bande ko na biso bazoko ya. Batambola na ko banga nzambe. So bazo banga nzambe donc ekozala eloko moko malamu. Et puis na ba fille oyo bana basi donc bazana bizaleli wana. Donc wana toko benga ngo eza complexe batika complexe to soki atie sérieuse donc na vie na ye akomona ke nzambe akopambola ye apese mobali oya ye ke azwa donc dika po babenge dika aye ao asali ba aventure lobi malade ezebele donc o regretter vie na yo lobi okomi ko regretter oluka bandoki oluka bodo ya tina te donc na sengi na bana basi bazala calme bazala sérieuse et puis na badika pe donc tibozoko ya bobanga nzambe soko yoko bala donc na ko sepela lokola donc petit nanga page wa kenda poto donc atika ko bala oya ye donc eze sengo. Merci mais bino be occuper bango bien te c'est pour cela ba ke ba na poto bino be occuper bango bien te to ebite ko ngango bien nene. Ba sikoyo ngana zana mwasi na ngai yawa na zuye kaka awa tozo pota na pasi to bisengo tozo progresser kaka. Monique, tote moi calme, ata passe ezali. Tozo tala nzambe moi matembele mona ni tole et mona ni peut-être komisi nzambe donc tozo ko sape bana kana misika fourmi. Merci wana idéologie ndenge zalaka boss Pati Libondas motema ya mama Sandrine Mala. Donc boss atera toujours tous en patience, babi patience se foutara. Boss te pe bande kono kuna na poto vraiment neng bazo rakine surtout na congé tozo na JE toujours qui t'aider na JE baza pena l'amour du prochain neng zalaka ko saka la bande kono biso basi vraiment wana penza bande ko to lingité à suivre. Merci bana www.NJ4 Cadas info pour mon nengera to message non c'est petit vraiment na boss na biso Pati Libondas motema maman Sandrine Mala. Merci encore une fois na pasteur Daniel Lutonadio papa na Jarod motema Marinette Lutonadio, pourquoi pas maman Jackie Kanidia ou maman Coco papa Benol Maluzei papa Pele Benol Maluzei motema maman Chatali
Maman Chantal du Tornado, maman Erika les qui n'a petite sœur propre dans l'Europe, qu'on a ba moté belé, tous on a des fonds de moi na poto kala, Master Sifo, Asifo qui sait dans des fonds de Master Sifo qui sait na, pourquoi pas Darli qui sait dans mon côté, Babi oncle la respect, na Darli qui sait dans moi la poto, mon côté, Bibi qui sait dans Élysée yabino yango, tous on a des fonds de moi na poto kala, beta zonga, to beta ramaso na biso ndenge tozozo be CG na biso, bande ko ba lobby bandeko balobi Hollandi bandeko balobi concernant bandeko na so poto nde bayaka ko sa ba fantina bana bango mais eza na jika moko Landry Ndongala openda a honorer ndeko na so mo sakine en tout cas Landry Ndongala ba félicitations en tout cas Landry Ndongala ba félicitations belé pourquoi pas Rigel Kabongo Choco Frappa Zefon ne pas féliciter en tout cas Rigel Kabongo ya yo yango to c'est la bachombo vraiment junior comme mazole la bachombo tala rara ya ce que sauvera bala kini biloko wana de temps bamba fou la bino boy ba non et ça c'est bon bilo beso bo bula rapé bango c'est kini pesa en réalité nango c'est ça merci de ti ba sala boyeza ba il faut perso moko ba sala pour idéologie ngo ekoba et puis iko na to ina bino pe siko ba ba petit wana photo sunga bomba na kini ne ba bunda bongo ça va bien merci wana pena liloba mukolo et si reyokanime prêtre na masolo to beti bandeko pe toto laksa bango na image moni image bandeko na biso ne balobi concernant bandeko na biso mikili pona yo tant que responsable prêtre rôle banini okangi nini ndenge balobi ke eza mabe tout cela yo pona yo conseil nyo kopesa bango na ba jeune garçon tozo lela butu moyi na ba ya o baboto pas eza ba je sais pas question moyi lenga na samutema est-ce que masolo to beti yo so vivant na vivant déjà. Oh, comme ça, beauté, bandeko Hollande. Na vivant déjà, mais fait que guerrier, na tellement na défaite na vie, na longa kaka. Donc on s'en sala déjà grâce quoi. Donc na bota manga déjà tant na mona muke, nzema fulera déjà papa na ngama yalos. Le temps na bota manga déjà, na kutara déjà moi papa ya bien, na baina masamba. Papa na biso masamba que son âme repose en paix. Donc deuxième promotion masamba c'était nous à l'époque. Après na première primaire na Kalina. C'est fond na sa biographie hein. Je fond na sa biographie na eba na poto. C'est fond na sa biographie na ebolanda. Na nenga mabete, n'est-ce pas bien? Donc ceux qui mutu pour salama déjà quand na Union britannique. Banka mateti. Garçon ya quartier mo songolo atape mikili, ata Hollande. Aya bobu abaka pe mominanga. Mettez en de l'histoire vrai. Mais c'est tellement guerrier. Tellement nga pe na musique donc suka on fona luka pe suko place ya chaka ba mituna na no kata mitu donc naza bien na kozala na vivre mais soki oboni ata nga pe olisa germo na kotika mete na sa so nya tinga na sa tuna nyata des ara défaut nzamba limisa na défaut wana défaut no ra ya moi défaut na de soka place mo boya o tshelo ko place mo ngazaka non tigate donc je peux souvent la bible lobby bongo te so ba beto lita ma gauche pe sa droite et maintenant son abi ga César c'est qui ta César à suivre betel solo bébé à dire ce qui t'a dit merci voilà quoi na le solo ngo na condamné ba massa na sens n'intal so mon abeti so ya mon abeti donc na connaît ba massa pour ba massa beti azoya bongo avant ya le col faut na be ba porte na yé ndeni kuna blesse pe apporte na pas yebi que non moi na je vana c'est fondo mais apporte tellement à mon la poto a paniquer le son ba héros mona asopisi go boule azumu meze fondo apesebe massa déjà makamo et sala matro uza ba faute nde yango wana yango ba massa tango bozoya boy ba ke pays na bino bo nora yango ke osa ba bêtise pour ba bêtise wana monsieur pesa faut pour un jour ala la woli banque un jour mona opembo opende za na faut pas ba nena opena bozonga pena na ba musique zo mona alors bo travailler mutu boy ba masolo auto solo là les amis qui concernés bino na biso mibala awa na basi na biso awa. Donc na bino oboza kuna conseil mino pesa bino botala pasa tchalo kota na komina mboka naka ate bon zaka bona na kende kaka na kanka ba mabala po na yaki na ma vacances na ma 10 000 ma 5 000 na poche na ke bala kuna ke bala mingi za la nento rara masolo on a habité sur le côté tellement travaillé to kuna kaya beti na kaya na ndenge za la vraiment era yekin ayo se reposer ko se défouler on soit continuer na ndenge ba momi je sais pas ekota ba momi pourquoi parce que nami kilita ya obimeza penzate obima okena mo exomo africain na moi c'est mo boye matoni kape yo c'est kuna ma soza ni ma sope mso ki
kini na kini kuna boye boye le mo ba masolo kayu na to kayu na lembi na saki maboye mais siko na kini so ça donc bobi ka kini te donc partout ba bare ali partout be kala partout ba boîte siko tant il pas obi mabongo na faut pas le se pas na boula ngote so bato ba ke le ban tabana yi no asoso na yi mo ba bango ande nini zo mo maman ça mingi bongo ya moni et ça la écoute ça la destruction donc et baby ça image ya kin donc défaut mingi ngwana mais na normalité conscience na ba na poto ya ba massa conscience c'est ça là boye ba passe bo tchalo kolo pour ça bien donc bolinga te que ya ko baby ça pourtant ta zo baby ça moni pe et ça la propreté et puis cacher na même de beba et ça va dika wana e ba venturier donc ce ko bima venturier pour na moko dika moko ayaki ko baby ça ce que sali ke dika ni so so ko ngara aba venturier awana na poto yi aya ba ala la lio après ce moment bilamba zo na soldat sali boye ala zongi na yi donc conscience ne peut ça la boy bande na vivre na bana ngaki ba jeune fille na biso ba ndeko na biso basi o alelo olobi na bango nini surtout ya biso vraiment ndeko na lo ba lisusu le bogar na lo banani yanga ndo na bana ya biso ya awa basi ya biso ya awa vraiment un esprit propre na pesa conseil na ba mingi ti pour ça na décortiquer mingi na mona ki babi yo poza na kati ba idéologie vraiment babi yo pe yo poza na kati ba idéologie ngo vraiment yango feza la rapport eza bongo ezali mboka na biso tambola bongo eza bongo tout ça rende fort ya ko améliorer mais ezara facilité parce que tous amis bali to ko isa mara pe na balolenge nyonso to ko isa mara mais so dans mutere sala mais balopende pe keseni moi musubo na dongo atelo magique moi mukuse telo pende okani motema o passer moi banini fait moi manzemba bi regard mbala moko premier regard voilà premier regard deuxième comme la musique effectivement maman peut ça la marasiko donc au karamuté ma mais souka nango au moins na après za bongo ozomona siko na base national peut ça conseil nini malgré tout ba difficulté en mboka misuba tanga ba supérieur bon ba syllabus ozomona na te boye etindaye aba amboka lokolo passer par là musu pe mona na pale balamba ki badi omona msusu bleu kolia mwana mbu de billet moi ça na 1000 banda ki ba 2000 francs balali quoi 2000 francs moi Thompson nous sommes pour na ne pesa ko évoluer yangona bana basi nzamba sunga inchallah nzamba sunga vraiment inchallah encore une fois la vie que facilité mais ça facile ceux qui au mi pesi na yo na kinzambe parce que nzamba zelonga asala ratangu yo muto mi pesi pa na ye yo moi c'est tango yo suma bolongo zo buka na se ozo le nzambe wana malgré tout wana pasteur Zéphone nazote wana za pasteur Zéphone de Malos azote évangéliste Zéphone de Malos c'est la parole vraiment www masole changer commencement Zéphone de Malos pasteur au commencement était la parole donc yo moi c'est tango yo penza optie liga na yo ke nzambe nga fina na lingeza la boy et que au respecter ba norme yo OK nango nzamba osala grâce pour nzamba tika bana amen gloire à Dieu vraiment boss nanga mambo changer na NJ4 évangéliste Zéphone de Malos penda passo li bible te bible encore maman Sandrine mais boss ayebi boss ngai fara na Chartres ah bon tous ana boss c'est pas président na bango ya bana Chartres voilà boss akota nganga na ser na moko Anne-Marie Emeter avant na Ponce Maxence voilà nazalaka na tokenda pesa na serna ngamo na vola car participer akota boye Zéphone aga président Zéphone Mayalos to yamana fort na participer ba participer za ba petit na ngama tete voilà donc ya na ye na bomwa na salaki ba kotoyo petit na ngai bébé banyongo de moi ngam na kolisa yi n'est pas bien quoi na boule propre c'est ça de banyongo ngam na kolisa yi ti ba braza ya ba chapeau yango OK to les livres vraiment masola boyeka na NJ4 pas na site msozo masola boyete car na NJ4 www na NJ4 Cadence info promo donc bana kin bana poto partout dans le monde bola na vraiment masolo ka boy na NJ4 to yamba vraiment ndeko na biso prêtre papa responsable yaya abeti masolo apesi conseil na bilo bana poto vraiment
tout ça là vraiment évangile là surnommé évangéliste et prêtre évangéliste de fond de malos vraiment atei abi to changer comportement boss parti yé pateya atera toujours pourquoi pas Junior Kamba babi yé Nassim Masolo na côté à caméra na côté réalisation ils ont ndenge ko na biso Junior Kamba en tout cas merci vraiment ndenge vraiment au PC biso tantôt ya moi vraiment na bi que prochainement sous ce robot parce que oeza site na yo 1J4 eza idéologie ya mutu na yo boss parti donc Masolo rozala za lebele vraiment na parti que nous efforts dans Zalaga. Il faudra partir et celle qui a confié tout Zala, tout que l'idéologie va bureau Makambu. Makambu ça mana. Junior Kamba c'est Junior Kamba. Na bosanité masta nanga moko masta Changi Lola, passer Francis Lola. Merci de voter mon abisso vraiment. To comme na souk émission, moi lilo basuka na bandeko sur 1J4 balanda qui on a mikili partout dans le monde balanda qui. En bref, on peut ça Alpha Mbui de London. Voilà. Tema c'est fondo mayalo si oya salaka maman qui n'a pas vrai na bakini quoi. Alpha Mbui na pesi ba Bobo, na pesi ba Jason, na ba Chelsea, ba Ave, ba on tu ba mbote be ba na to à Londres, ba na Paris parce nazala ki ba en Espagne, mo na vandi ba Maroc, bino to bozo bino ba Algérie, ba 22 pays et belé donc na moni to na vie en plus na pesi pe beleta ba mbote trop. Na palais na balifanto en tout cas nzambe abatela asunga émission na bino émission ezala émission oyo egela bato belé c'est tout ba conseil ya bana poto parce que photo zonga na nzela poto ba mboka na biso bino besoin bene poto on peut communiquer en lelo besoin mon ça poto kalaté donc mitu ça là poto ken liboso surtout ça merci Zefondo Malos mon aki na solo abima partout atamola bana kinde bola nara bana poto boyo ki conseil Zefondo na bosani PDG Malos wana papier raté tout le monde déjà vieux wana ku to rolo ba no thème tout le monde a déjà tout le monde déjà vieux Malos prêtre donc wana ku conseil panikate ba moni déjà ba moni vieux donc ba mote beska vieux zavuma vieux fondant toujours prêtre alors ça na ndenge système yo biga ndenge zalaka aleki na ngatu basakuna ba tonton Malos